Bienvenue sur ma chaîne Bolokoko officielle. Bonjour à tous les abonnés. Bonjour à les abonnés Langa, et tout balingaka. Dorcas Bolokoko, Abakou Kavi, la Gauloise. Merci Nabino. Pour continuer à liker ma vidéo, nanga ko partager, ko commenter. En tout cas, Léon dans la moukousse, moi mon laïté dans la vraiment moukousse. Bon, on a expliquer Abakou nangai, balingara fila bisalou. Balingara l'impératrice, balingara mam, balingara la productrice, Mama Rosa Yamukolo, balingara ye, like vidéo. Alors qu'est-ce que Bolokoko Nabino Yeyo. Un grand merci d'abord à Savané Moiti, merci à toi, merci à Champion Wadon 1 million de fois depuis La Rochelle, Smorker et 9, 7, D8, merci à toi depuis Londres, le grand rappeur, merci aussi à ma famille, la famille Bolokoko, à ma mère que j'aime beaucoup, à maman Ebengo Georgine, à Bota Dorcas Bolokoko, à ma sœur Gloria Ntoko, Motomaya Espoir Ntoko, maman la Janvier et Keren, à mon pasteur aussi, l'apôtre Bilingandou. Abonnez-vous massivement. Yuzamba Liboso, au côté de la chaîne Nanga, Kende Wanakaka, na Rouge Wana, s'abonner, na Yomba la mort, au côté de la notification, toujours en temps réel, parce que les alliés Awatoya, Kanaba vrai. Information, Sila Bisalou, l'impératrice, la podritrice. Et voilà. Voilà, toujours la sensibilisation, il y a sensibiliser Babakou pour le 25 avril, bon anniversaire, il y a impératrice, Sila Bisalou, il y a Mam Sinabiso, maman ya Babakou, Moutou a honoré Biso Babakou, que c'est anniversaire, nalo todo lo babi et puis tout ça continue koloba. Nalobi bien, bolandanga très bien les Abakouk. Bolandanga vraiment bien, bon fou représente ma bolanda Dorcas Bolokoko. Dorcas Bolokoko lobi boye. To lobi te que ce qu'on a polo ya SBT ou qu'on souhaitait si la T. Non, on n'a pas dit ça. Moutouma peut-être que non, ne pas lobi, eh, qu'on a babi ka fa polo, ça on a polo to souhaiter si la T. Si la zone a besoin ya batutu. Biso nyonso Babakouk tout ya monde entier. Peut-être pays au yoza. Toza na moi incapacité wani routine de la yo polo. Mais to yebité. Moutna moutaza na possibilité na ye et azana façon de vivre na ye, azana ba moyen na ye. T'obligé moutouté s'il vous plaît les Abakouk. T'obligé moutouté à somba polo. Tolobi to la kisa amour na biso et pas ya Sila Bisalou. Bolandanga très bien. Tolobi to la kisa amour et pas ya Sila Bisalou. Mais tolobi te que Soza polo te o souhaité Sila te tolobi angote. Tolobi to la kisa amour na biso et pas Sila. Ce ressemble polo na yo et ça pour la kisi amour. Ce qui peut moni ozana makokia ressemble polo te o sali kaka vidéo na yo tindeli Sila. Et ça peut amour la kisi ko lingara Sila malgré makoki ezate. To malgré aussi peut-être retard ya ko somba polo na yo. Mais au tindi vidéo na et la kisi ke bolingo na yo sali yango et pas ya Sila. Ba polo yango yo. Polo marque ya SB yango yo. Tozana noir o ya biso yo eza bleu, toza pe na blanc. Ba joking na biso pe ezali. Yango boza komona polo na biso ya SB yango yo. Polo eza oteka ma cherté, polo eza oteka na $20. Joking na $60 na France, 60 € na France, $50 en RDC, $100 na kati ya Canada chez Papa Yoshua. Yango yo. Polo eza na $20 partout, partout. Nazo ba bien partout, que ce soit en Amérique, na France, na Kinshasa, polo était comme juste na $20. $20 partout. Na France 20 €, chez Papa Yoshua $20, chez Bisso na RDC $20. Polo yango yo. Yo monyo zana makoki, bolandanga très bien. Ya resomba polo ou joking na yo osombi. Mais on n'a pas obligé les gens, s'il vous plaît. Ce n'est pas obligation, tu es obligatoire, tu es obligé moutoumara. Non, 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 non. Tu es obligé moutouté. Et ça, obligation, tu es au sali nabino parce que moutazana ndengi azwelaka mbongo na ye. J'espère que tu sais comprendre nabino. Et ça, c'est que Dorcas Bolokoko le quoi azanango, ngaso nanango te sais que notre la vidéo tété Dorcas alobi mambo wana te. Toza na besoin ya vidéo ya batu nyonso o balingara Sila. Ba vrai ya Bakouk non ben infiltré. Ba vrai ya Bakouk. Bino de toza na besoin na bino ya ba vidéo na bino.
Soki yo vi polo, nzambe ya kumama somba polo na yo. Somba polo. Na pesa ki ba numéro ya batu nyonso, sika baza oteka ba polo ba point de vente na biso. Et sika ba polo oyo ya FB eza otekama. Peut-être okanga ki numéro bien te. On comprend qui Dorcas Boloko côté numéro n'a pas affiché na barre d'écran na binoana. Benga Dorcas Boloko qu'on a routine d'ailleurs directement et si quand on va payer au somba polo na yo n'importe quel pays aux alliés. Tout ça na lo mbangu balobi le lot le 21 si je me trompe pas. Totikali na 3 jours ou bien 2 jours. Pour toti na ba vidéo na biso. Benga mbangu Dorcas na somba polo na nga wapi nga na na Londres et ça quoi papa na nga benga nga na Londres na peut-être que maman peut-être au somba polo na ye je crois que na moment où il a déjà servi on a na Angola na sala ndenge nini bato Angola ba contacter Dorcas Bolokoko yo mutolingo zwa polo joking na yo contacter Dorcas Bolokoko okozwa joking na yo polo na yo to benga na lo mbangu ba événement eze belé zokoya événement eza ebele za ko ya o FB a organiser au senga ke yo nanga to na polo ya identification na biso ou bien to na joking ya identification na biso nani to la identifier par logo na biso yango yo to la identifier nango. J'espère que tu sais comprendre na tie polo nanga awa la medi azulaka ngai pour tozani na FB ah toza vraiment na FB si la bisalu je t'aime beaucoup ah na lingako amour vrai hein sans te mentir na lingako bolinga solo yango baba cook to somba polo to kende ko somba to somba ba joking to somba ba polo na biso to somba biloko na biso to somba yango ba événement ezali ezaka événement ya anniversaire à mam il y a d'autres événements pe koki ko yape Zala na identification na yo. Tout le monde est obligé. Il y a routine de la sila vidéo. Ce qui cause a fan na ye routine de li. Quel que soit tenu oyo oza nango tinda. Mais to bengi pe to somba ba polo na biso. Voilà. Na tie polo na nga awa. Malgré na lati yango na nzoto te. Mais yo kane za ongela. Baba kuko ba somba te barata. Ah, basomba te barato consommer filaté yo nani. Deuxième point na ngeza boy. Dorcas Boloko kota supprimer les vidéos parce que au senga ki batu ba pardon. Yango élevé yo supprimer vidéo non. Na lobby lisusu. Pour moi, na boulaki ko ya pembe nya fille eza ko finga batu. Po sila linganga mingi. Or que c'était le contraire. J'espère que tu sais comprendre. Na yeba ki peut-être lo na banda aussi. Na bandeli susu sincèrement nazo senga pardon ko uta na kati ya mutema nanga mututu ayebi ke Dorcas Boloko ko a blessé ye na ba dire na ye na ba parole na ye na ba propos teni na ye je vous demande pardon naza mutu toza na berrer biso tout na vie toza vraiment na berrer bato peut-être baboya ko ya FB pour na Dorcas pour finga ki biso bolaki sa makambu nanga sila eza lokwa ndene yaka ko finga batu pona faire atinda nga te ata mukomo te faire kabela nga ta mbongo fingela nga batu jamais sila na lobango à chaque fois tous les jours na mona sila te na ebi sila te de vie boy na mona sila na vie nga une seule fois na matanga papa na eti lelo na ebi mko na mona sila te na vie nga mobimba sila benga nga te na camarade ou copine ou ami intime, il y a si là on gagne tout solo la raté azate. Mais je le fais parce que dans un fanatisme n'est pas dans la salle mambo dans la salle. Mais j'avais compris que fanatisme dans la même qui a mon ndenge ya mabe. Na ndenge te kai fena dans muto ngana za ki fana ye. Ngana même qui on ndenge ya mabe. Mais on a comprendre ngo na ye ko senga bino pardon. Na lobaka chaque fois pardon ngana senga mingi. Naba pardon nga mingi na singa na bato nga na reconnaître ka ke na sala bango mabe bato nga na ebike na blessa bango o nga mo conscience ndenge za liberté c'est Pierre Ndombasi na Omar Ikabongo bato oyo nga mo conscience ndenge yebike na blessa bango nde
nazo continuer kosenga bango pardon nazalaki ya bon terme na Pierrot Ndombasi mais lelo na solara susu na Pierrot te parce que na sala bêtise moko kupona kombo ya Pierrot yango bomoni na lobaki ke bolimbisi na sengi penza bolimbisi balimbisanga baluka ba place na Pierrot no mari ba place o ba rolimbisanga po bango naza vraiment consciente que na sala bango eloko moko peut-être na koka ko sala te soki tu bazalaki mitema te peut-être na SB ba jouera lisusu te to ba yaka lisusu te mais batalaka ici la bato azani innocente ayebinga te nga pe na yebi ete n'est-il lelo ba yaka ko jouer na kati ya SB bato nga nazo ko reconnaître que na peut-être na sala na diffuser ba fausse information peut-être pour na bango wana mibale mais le reste naza na problème na mutu te koloba na nga peut-être kolobela fila est blessé yote et salo mabete na problème na yote naza vraiment na problème na mutu te na sengi pardon à tout le monde oh yo ami yoka mabe comment na nga ko défendre fila peut-être ko déborder sérieux ce qui na bosani nazo ba sou ba kombote en tout cas na sengi bolimbis boluka place bolimbisa Dorcas Bolokoko naza na film rote créer ba ranking film rote créer ba polémique tout j'ai compris que si naza mama théâtre nga naza mama musique na memaki musique na ngai pas fil na boulay be fil amuta polémique or que fil abatazani muta polémique te fil n'a rien à voir na maman itali polémique donc j'espère que ngana bino baba coupe tout se comprendre na supprimer ki vidéo te pour na sena ki maki ke ko senga ba pardon na senga ki non vidéo ezala ki mal montée berre ezalaki ebele na kati nde esalaki na supprimer vidéo wana na bandela vidéo mosusu yango bomoi na respect na bino na bandeli lisusu deuxième vidéo oyo tolandi biso tu na kati ya page ya mams ya SB ndenge basengi biso façon tokosalela vidéo na biso façon tokosalela vidéo na biso eza ndenge nini j'espère que biso tu totangi yango tomoni yango baboyi son ya musique faut tout éviter pour ne pas que musique oyo rotia ba ya peut-être ko sala droit d'auteur na bango ba ya peut-être ko déclarer wana baboyi yango son ya musique to boyi olingo on la mams na yo l'impératrice vidéo kende roluke siko eza ya kimia o sali vidéo na yo ou bien au côté na chambre au vendre sika na yo moko o sali ici la vidéo pièce au makele les até c'est plus mieux que peut-être on la personne makelele ezali. J'espère que tu sais comprendre ngana bino. Balobi il faut to banotinda ba vidéo na biso à partir il y a le 23. To bani kotinda ba vidéo na biso na numéro oye pesa meli biso. O to moni eza affiché wana plus to numéro wana eza numéro to tinda ba vidéo na biso pour na sila bisali. Wana ndezali plus to tinda ba vidéo na biso na numéro wana. Lata polo, lata jogging na yo. Ouais, ça la vidéo na yo pour na fille na yo. Ce qui est à bénédiction, déclarer ma parole à bénédiction. Ce qui est à lo yembo, yemba. Ce qui est oh nyoso yo lingi o sala, o sali. Ce romoni que fille na manqué maloba, fille na yembelo kaka yemba pour na fille. Que fille na ça la parole à bénédiction sur yo. Ça la parole à bénédiction sur fille. Et ça important. Message na qui n'a pas sabino yango wana. Donc, kobanga te la vidéo na yo, ozui polo te numéro d'orca c'est affiché benga rosa polo na yo mobimba. Na lingi bino mingba bakuka oyo na blessé alimbisinga opa mona lobi mabe alimbisa to continuer kota ba vidéo na biso film na biso inconscient. D'ici là to ko kisa 300 000 cas s'il vous plaît. Tozo ko kisa 300 000 cas na film na biso inconscient. Na ezaki bino si la azali il faut azala première chaîne YouTube où fait 1 million de vues, il y a théâtre. Il faut la SB. Babakou, tu seras vraiment actif, tu kendra nango bongo. Tu kende to consommer. Tu as déjà 300 000 cas. Tu kende to consommer, tu seras bébé, tu seras monde entier. Tu l'équipe plus d'1 million. Est-ce que tu as 1 million tendeni? Pour Babakou, tu l'équipe plus d'1 million. Mais il faut que tu aies 1 million, tu sais payer ça si là, n'endenga ma bête. Je vous aime tellement les abakou, j'espère que Boyo Kinga
Consommez film Nabiso, tout que nous retenons la film Nabiso, je vous aime tellement, likez et partagez. À la prochaine, les Abakouk, toujours. SB, toujours. Il y a un autre. Le 25, la belly, na rolata le 25. Bye bye les Abakouk.